Est-ce que mwasi akoki kobokola mobali? Bienvenue bandeko na chaîne na bino. Oyo aza nanu abonné te asabone. Boyoka lisolo oyo ndeko na biso atindi. Ndeko mwasi alobi boye. Ye na mobali na ye babalana légalement na l'état na Congo. Babalani azwi zemi, balandelaka ezemi bien te ake kobota aboti mwana akufa morne. Abandi kobunda, abandi koluka mbongo ndeko na biso ya mwasi, abandi koluka mbongo, aluki mbongo, akangisi mbongo, asali makambo na ye ya poto po aya na Europe na pays développé. Koya aya Europe ayaki na zemi. Akomi na Europe aboti, azeli ngunda ndenge ezalaka mwa na ngonga mukie, ndeko na biso ya mwasi azwi mokanda. Tanga azwi mokanda atika mobali na ye o babalana légalement. Babalana na mobali na ye na miso ya Nzambe, na miso ya leta, na miso ya libota. Ndeko na biso ya mwasi akomi kotindela mobali na ye mbongo po a survivre. Boyebi kaka ke na Congo una nde ba difficulté ezali mosala eza pasi. Ndeko ya mwasi koto tanga akomi poto akoki kotika papa ya bana na ye boye te. Akomi kotindela mobali na ye mbongo. Abetaka kayu atindelaka mobali na ye. Me aza kobomba pe mwa ndambu po abengisa mobali na ye aya na pays développé ba continuer bolingo na bango, ba continuer libala na bango po bakabwanaki te. Mwasi akendaki koluka, mobali atikalaki. Donc mwasi akomi na poto aboti, akomi pe na mosala, akomi fona bengisa mobali na ngai po tolukanaki bongo. Asalaka kayu, atindelaka mobali mbongo, abombaka pe ndambo, vraiment abundaka lokola lion en fait. Ndeko na biso mwasi abundaka. Moko mosusu ndeko na biso aboti avandi, mwana ya akomaki déjà na 9 mois, bébé abotaki. Ndeko mwasi avandi, amonika telefone esone. Boye ba telefone esonaka, oyo esonaka ba sonnerie nyonso to boyebi wana. Telefone na ye esone. Nindi didi, telefone esone. Ndeko mwasi azwi telefone. Allo, allo. Yo nani? Oyebi nga te, na yebi so kake, nga na bimana mobali na o. Ndeko mwasi atie, tika ba bêtise wana akati telefone. Akati telefone motema na ye epanzanaki. Bimaka na mobali na ngai. Bon. Atiki telefone. 15 minutes après, amuna kaka. Ting, 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 ting. Ba message je kota. Ba message je kota. Azubi me, nani azotindela nga ba message ebele boy. Asimba telefone, atala boy, ba photo, ba audio, ba message koti. Curiosité. Akoki kotika te foye ba nani atindele ba photo na ba message ebele boy. Azwi telefone, afungoli telefone. Bandeko. Ndeko mwasi akokuta fi moko boye oya bengaki ye wana ayebi elongi neti amonika fi moko boye na zemi, amoni fi moko boye na baby shower ya fi wana, mobali na ye azalaki azosima libumu, azopesa bizu na libumu, jour ya maternité mobali na ye amemi mwana. Donc mwana wana, donc ndeko wana mwasi abota, mwana na ye akomi na 7 mois. Chiza oyo aza na Congo aboti mwana akomi na 7 mois. Mwasi ya ndako oyo aza na poto, mwana na ye aza na 9 mois. Ndeko mwasi azwa vertige. Azomona mobali na ye, azomituna oyo ye to oyo ye te. Oyo lipasa na ye, oyo lipasa na ye te. Ndeko mwasi akokata azwa vertige. Mbala moko azwi telefone azobenga mobali na ye. Mobali ayambaka ta yambi. Ndeko mwasi azwi ba photo nyonso a transférer mobali na ye. Mobali abete, eza mwasi na nga te, eza mwasi ya camarade na nga. Ya bibe, soka aza mwasi ya camarade, ndeko mwasi abini me, soka aza mwasi ya camarade, no pourquoi azo ko contacter nga, azoloba ke bobota na ye, nazolekisa ngonga na ngai ya pamba, mobali aza mobali la biso, mobali na ngai yo ke na mbongo ting, mbongo nga na tindelaka yo, boliaka bino mibale. Ndeko mobali awanganya bitete. Ndeko mwasi avandi, obika nde bolingo ezalaka. Alimbisi mobali na ye. Ba continuer atindelaki kaka mbongo. Mwasi wana pe akomaka pe lisusu te ka ndenge akomaka wana atindaka ba message wana atikalaka kokoma te. Ndeko mokolo mosusu
ye fiwa mwasi ya ndako abi bon ake na TikTok ake na Facebook azotala bafoto mobali na ye oyo bapubliaka bango mibale donc mobali na ye amankaka ye ake na publication moko bamoni baidentifie mobali na ye félicitation papa fi moko aidentifie mobali na ye akota na identification mobali na ye amemi mwana fi mosusu 2 filles mobali na ye aboti na 2 filles na Congo ye koto azoluka mbongo mpo abengisa mobali na Congo mobali kuna na Congo aboti na 2 filles atuni mobali na ye awangani lisusu marge bafoto marge bapreuve awangani akepa mama boki boyebi kaka ti kolanda bango te balingi bapebisa libala na yo mobali abala ona mbongo ozokolanda babétise wana mama bokilo abi mwana na ye asalaka mabe te ye aza mwasi ya libala akoki kolanda babétise na bango te azala kimia ake kotuna bandeko ya mobali moto azoloba te kaka leki ya mobali moko abimi abi yaya oyo eza vi na yo soki olingi okontinue soki olingi otiki ndeko banda wana alalaka te azalaka lese te nde aye kotuna nga abi mama beta na lisolo na ngai parce que so obeti lisolo na nga bavi ya bato ebele ekisunga nga mpo na minute na oyeba te nasala nini nadeside nini natika mobali yango to nakontinue na ye nakomaki natindelaki da mbongo ngam nafutelaki ndako ngam natindelaki mbongo ya biloko olia nga banda na ye poto atindelanga ata 10 francs te ngam natindelaki 10 francs epuis likambo so nakoyebisa baparent na nga bakotraite nga zoba bandeko na nga bakoseka nga nasala nini naboya mobali yango nakontinue na ye ayaka po ntongo tovanda tosala famille ya biso nga aza fi yango nabosa koyesa bino aza na moins de 30 ans mwasi ya libala babi ndeko na ngai yaya na nga sunga ngai nasala nini décision nini oyo ngai nakoki kozwa na likambo oyo yango ayaki koyebisa nga nga mpe naye kopartage na bino parce que ngai moko nayebi te conseil nini oyo nakoki kopesa ye me bato ebele tokoki kosunga ye na conseil bandeko na nga conseil nini bokoki kopesa leki na biso ya mwasi yaya na biso mama na biso ndeko na biso na bozoba oyo mobali na ye azosala wi se eza bozoba mpo bafoto ezali maye azowangana me ndeko na biso mpe aza aveugle na amour sikoyo aza na besoin ya conseil nini oyo bino bokoki kopesa ndeko na biso en tout cas bokommente bolike bopartage parce que soki bokommente bolike bopartage algorithme ya YouTube ekifula nga naza na babone ebele na TikTok na babone ebele na Facebook me naza na bonia moko te naza na bavi moko te na YouTube ezalaka bana mboka bosala boye kasi oyo ndeko na bino congolaise ti bisous à plus bye